Batika hypocrisie, pas comme le roi Denis Lessi. Voilà. Denis Lessi, il avoue facilement que ngana bimalanga na bachel, bachel nzama musique ya mboka na bango azobina na ye. Ça dit musique ya nzambe te musique ya mboka na bango azobina na ye aza à l'aise. Tala camarade ya Moïse Mbi. Le patron Bogos, Abedachou. Le boss Eric Mandala. Voilà, t'es voilà ba toi église né. T'es camarade né. Ma camarade né. OK. Papa Ilous azaki gérant ya boîte ngai moko na Papa Ilous je te sali. Papa Ilous azali gérant ya boîte ya café Etienne Chimanga na sima ya même ligne. Avo ya Quinta. OK. Night club VIP. Papa Ilous rapproché à pasteur Moïse Mbi. Tala bato otamona mon habité baba satana. OK. Baga bato ba vena biso. Tala moto moso asko neti vena biso Fali Poupa. Elmara. Camarade Fali. Ya Moïse. OK. Joël Fonsi Tatou aza jeune frère nanga. Ngana opese conseil ya tikana mosala nzambe. Makambo Denis Lessi qui déjà batika banani ba hotel ya bandimi ya Joël balongo bandimi ya Joël bakoma bandimi ya nzambe. Bandimi ya Marcelo balongo bandimi ya Marcelo bakoma bandimi ya nzambe. Fidèle internaute de Dada International Télévision, très cher abonné, bonjour, salut, bonsoir, ça dépend, il y a RO Bozo capté biso partout dans le monde entier, c'est Bouzali. Merci très cher abonné, merci à ma fidèle, tout, il y a les compagnons de Dada International Télévision partout au Bozo Talabiso. Vraiment, je suis très contente de que Boza est belé devant ba poste télévision na bino ba misu swasimi ba téléphone bazana ba volant ba misu ka iska o écoutane libino donc dans ce pays makas logo là choix na bino et se porte vers Dada International Télévision. Un grand merci à tous les compagnons de Dada International partout dans le monde entier. Merci pour les soutiens, merci pour les appels, merci pour tout et les conseils vraiment. Les autres la paix ça biso force et ça sur makasi na romona na susu mokolo ya lelo. Merci à Scotty Lele derrière la caméra pour la réalisation de cette image quand est tout le monde tout qui donc ce Scotty le garçon frère au azana ma caméra azo zabiso ba image et pourquoi pas dire un grand merci à Pidel nganga tonton bonbon ba lobby mkongo ya maboko pete ye tango zolo ba makamne fo nyingisa ka po ye atika di chiffre na défaut donc tonton bonbon Pidel nganga en direct de Dallas tonton bonbon mkongo ya maboko pete pourquoi pas dire aussi un grand merci à président James Kayemi président ya RLC réclamation de la liberté du Congo en direct de l'Afrique du Sud, le président James Kayembe. Merci à Aimé Koukou. Il y a Sam Nkunku, merci beaucoup. À Jodette, ma chérie, en direct de Allemagne. Je suis avec Yam Siambe, analyste, Azalara toujours présent à tout moment, tout a besoin na plateau na biso oyo ya chaîne na biso Dada International, tout a besoin Azara toujours présent pour répondre à l'invitation na biso. C'est avec lui qu'on aura le temps de décortiquer cette émission, tout solo là de tout sauf rien sur l'actualité. Sans plus tarder, si je parle ensemble avec mon réalisateur Scotty Oko Fongola biso pour mona oyo aza invité na biso. Voilà, merci Scotty. Bonjour Yamsi Yambe. Bonjour Dada Kanda la ini. Bonjour Nabandero Tuba Otala biso. Bonjour Nabino. Bonjour Bakwa pour la biso lelo pour la première fois. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez cette émission. Je suis Yamsi Yambe, journaliste et analyste des événements sociopolitiques, des fois contre les anti-valeurs. Nous condamnons le côté positif, nous encourageons le côté négatif, nous condamnons avec beaucoup d'énergie. Un grand merci de vous s'abonner parce que et puis voilà, merci. Voilà, merci beaucoup Yamsi Yambe, tout ça sur l'actualité et puis on a le droit de venir nous présenter et puis pour satisfaire na bateau sur confiance. Donc on doit abuser la confiance on parle sur l'actualité, tout le monde qui na semaine on a vu Makambo et le qui tellement ébélé parlant de Mike Kalambai. On avait vu l'intervention, l'autre fois on a essayé de parler de ça avec toi. Ben, le problème mais Mike Kalambai le pasteur Marcelo Tomonipe le frère Mike Kalambai Nani qui et Moïse Kapand
Et aujourd'hui, Vanwana, modèle les Okendele, on a vu la sœur afficher que mobile nae boyé du genre qui divorce. Lobby à l'oba qui va qui bien, à l'imbisa qui je ne sais pas. Je vais essayer un peu d'analyser parce qu'on fait juste l'analyse net au salaire. Yo moi sur ça qui est kobo, mobile noir kanga qui on a ma bé. Bon en fait mobile la kanga qui ote. Yo au la kay mobile qui oye kin pour non ça là ba clip. Au sali ba clip nam nani na faire Mike ba virer pe mbongo $1500 ndenge ebima. Ozoka. Au sali ba clip mobile abi que yo ça ba clip ya train en Australie nzo yo aoye obeta mishipa entre parenthèses. Aussi si ba mishipa na wana ya 3 séances ya mishipa na ba endroit au asitaki na mituka na bureau patati patata aussi minzela ozongi. Tu allais confesser 110 ans et pas mobile non pour na soki pe bolingo je fais pas pasteur okokaite culpabilité sala kiyo OK au confesser ba mabe na yo wana et pas ya mobile mais on ne sait pas pourquoi mobile a lobby OK ozamo sina ngai na nzimi na limbisi yo siko yo to fandi na réfléchir elo nini e koka isusu ko pousser mona mwasi wana aya lisusu ko ya ko rencontrer ba histoire wana na télévision en fait Dadomoni. Tout à l'heure, je parlais avec un ami, Naïsé Nambi, il faut des fois qu'on soit riche en esprit, quoi. Tu vois, ça va être mieux. Il y a d'autres tournées autour, pardon. Ça va être mieux, quoi. Voilà. Tu vois, si tu es riche en esprit, ça va être mieux. Il y a beaucoup de personnes qui sont pauvres en esprit. C'est-à-dire, mon tour en soi, il n'est pas sûr de lui, quoi, tu vois. Et du coup, on a peut-être confiance, il y a confiance naïe pour le faire en soi. Tu sais, pas battu. Tu sais, les débats mon lobby, n'a pas pasteur, n'a pas si bon lobby. Bible lobby, ceux qui m'ont bali à Kaboni na moi aussi. Moi, c'est un bali va divorcer. Partenaire mon côté à Koki Kobala. Ceux qui n'ont partenaire, mon soir profiter, c'est ça. Mais Bible et lobby les sous moi si on a commettre adultère moi si on a commettre adultère ce qui a salimabe et dépendre de mon balinaï soit à limbisaye soit à kabwananaï mais ko kabwana moi si on a mobali o moi ça sali adultère tant on va kaboni bango mbale ezate ki mobali il faut abanda avanda c'est la timo sana ko fati si wana ezali moi si mutu a commettre adultère ça dit yango kaboli biso yango ne mutu kaboli biso parce que yondo sali mabe j'ai la possibilité de bala moi si la sœur d'abord a sali mabe. Moi je condamne pas beaucoup de femmes parce que moni basi baza toujours victime yango moni na kala tonda koloba peut-être oza wa surtout tikali mutakala biso mibale so bat bayo kanga biso eza rare mona mobala kaniko mingi zalaka basi mona zo chaboye voilà ça dit nidita moi sinde samboka makasi et samboka facile par rapport à nidita mobile yango moni ngana ba affaire ba sexta po yo na kota la plus basi so il est là yo sert à perdre di bala naï na mobali ni bakabwani parce que eza makambo ko même na bible soko kangi moi c'est on a adultère kabona na yesoko lingi to lingi si e bo continue mais l'homme a limbisaki mobali a limbisaki après ya yo le kana a limbisi epé parce que makambo eleki depuis janvier si toi na mois de mars yams ba limbisi yo eloko nini oyo mushi ne pikaki zawadi pour aller kalisusu na télévision pour venir nous rencontrer ba histoire tout ndenge lekaki yango na bisi yo ezana ba pardon monsieur ezalaka Alimbiso mais au mon andé. Ça dit pardon. Ça dit moto yemoko en soi, ça n'a conscience quoi. Ah on dirait moi culpabilité hein. En fait na moi culpabiliser quoi. Et là on a salagi dada au to c'est cannabis au fond de moi. Na ebike dada ko mettre en peu gauche à cima. Vous comprenez? Comme banga. Il a ba to mususu ko baza bongo. Mon elo saline de relation. Elo musupo ko sala ngana comme c'est que ça nga pona elo. Permettez. Il y a un épisode tout à l'heure on a lobby. Ndé quoi mobile ya saline mabete. Ndé mobile se référer ne ka na Bible. Ndé Bible lobby soko moni mabe na kota mwasi na yo surtout na paradis kabona na yi. Soko mono kabona ete limbisa yi. Ça dépend siko ya bato. Ngai pona ngana mona mobile limbisa ki stratégiquement. Je crois pas que c'est un monopole parce qu'il y a des rumeurs où ils ont circulé par le lobake. Mobile mutayi bisaki mwasi.
pona limbisa yo il faut le gana TV ou le mama kamwana. Ah et bon on l'équipe na TV lobi après mobile sima yo ko mobile seconda boyi voilà. OK. C'est quoi eloko nini d'abord bato nga ba yeba et mobile la limbisi yo. Allez malgré culpabilité ana ou azala na ya conscience na ida ki tranquillité. Oye ko le kana émission oye ko relater biso ba fenyo son ndenge et salamaki makambo bo sala en coulisses na fa Mike oye ko relater yango. Lelo oyo bato bakomoloba soit la sœur Zawadi azaki na mission moko boye et pas ba utiliser qui et pas Mike parce que yé malgré les balles koufi ba suspendre Mike na majaba longo le logo l'ambassadeur na majabu Mike a mérité ta ba longo le dada c'est quoi au monité wana to ko zonga ke d'autre part bato bazana raison ya lobaki la sœur azaki a longo yé moko a démissionné l'église naie à côté elle sous-souté a bimisa pe album te Michel Bakenda pa ya kaka bongo bana nzambe bolimbisa nga na côté ya sous-souté na bimisa susu nzembo te nzamba limbisa nga ya fuka mitokeli mawa après le kimikolo ba to limbisi epete bisi frère Michel to limbisi na biso yo ozana mwa malamu ya ko senga pardon ozongela no côté ya zongela no ko yemba ko zongela côté ya na ko yemba na ye malami kami de to ka sumutaka Michel Bakenda to kimanga. Ah, mais on a vu tout que sous mon travail Michel Bakende autour de Makalamita. Donc c'est pour dire que bana bango batu bana bango irréprochable était. Voilà. Problème mes anini dada. Batika hypocrisie, pas comme le roi Denis Lessi. Voilà. Denis Lessi, il avoue facilement que ngana bimalanga bachel, bachel nzema musique ya mboka na bango azobina na ye. Ça dit musique ya nzambe te musique ya mboka na bango azobina na ye aza à l'aise. Alatima body na ye, Denis Lessi azwa na ye plan na ye, azobeta ne savon na biso kitala la caméra ya ye. Azosala na yango aza tranquille au mona. Ça dit le lot c'est moni bêtise à Denis Lessi. J'ai ma capacité parce que tu es bien asambelaka a moto asumukaki nzambe amawa akolimbisa ye azonga na nzela contrairement na bandeko oyo ba osala ke bango bakana lola biso to kana lifelo to biso to kana mokili awa ba komo pesa Kofi Olomide des raisons Kofi Olomide so Mike akoti lola ngapela akoti lola c'est que il pas continuer donc bah tu faut pas comprendre que donc Kofi voulait nous dire que Mike na Moïse ba kokota lola te langa joza direct yango wana nasali soki Mike na Moïse mie ba koti lola senga be fona kota lola parce que ça va place wa kutana na bango tala camarade ya Moïse mbi le patron Bogos Abedachou le boss Eric Mandala voilà te wana ba toi église te ba camarade na OK papa Ilous azaki gérant ya boîte ngai moko na papa Ilous je te sali Papa Ilous azali gérant ya boîte ya café Chenchimanga na sima ya Memling avo ya Quinta night club VIP Papa Ilous rapproché ya pasteur Moïse Mbi tala bato otamona mon habitude baba satana baga bato bavena biso tala moto muso asko neti vena biso Fali Poupa Elmara camarade Fali ya Moïse akenati plus loin ache voya ya nzembo abima pour mona entourage et joue à maman c'est ça que personne te trompe mais cela ne veut pas dire si tu talent entourage à Mike Kalamai talent entourage à Mike Kalamai bien affilé il fait partie bien affilé moi na molim bien affilé parce que bien affilé un chef coutumier bango ba te biso makamba bonzambe na makamba nganga esangana te basali ndeli vo basangisango c'est ça le problème makamoto mitu na question yango wana pour mes alliés entourage est un problème quand tu pries au cri pour ou influencer ou gagner et ça peut moi-même chouchou ko évangéliser oui Moïse va boîte anani ya fiesta boss Moïse fiesta le club comment de Moïse mbi donc ça prouve que on est choisi non mais dis-moi qui tu es je te dirai dis-moi qui tu fréquentes je te dirai qui tu es c'est ça le problème pasteur Moïse Mbi mon ta marango dado fréquentera nan na fréquentera Yams na fréquentera Mundi Baskoti chic après mon tabato bando ta maman bato wana ba melaka bangi whisky donc côté à dada amelaka bato ba calculer yango c'est ça le problème donc ponanga selonga na sûreté qui va tindagi zawadi yake no tenter
frère Mike pour frère Mike akoya donc Mike déjà ça na aide ana kokoya na ya tambola kana atambola la kokoya ni banaka OK aluka nesko place akoya en fait asala kana mabe mais asala kana na mo ba logique atambusela makambo omoni bato abanga makambo omoni poni lien na gagnera pour ça na apôtre nani Moïse Mbiete parce que azana ba preuve te OK M super na ngolo kuta OK tango mususu peza ya solo mais na tango ba intimité na bango parce que Moïse Mbiete azaki strict ya téléphone ekota te soit kangao abote ba téléphone ni nyonso abombi en place biso ba to bombi sikamo to sava na biso to silis na koto na car to leka to bimi na kitso place mo bimi okina na kena c'est bon M mususu pende ko maki bazaki bongo mais rare mukie nana on filmé Mike tango balali Zawadi ye Mike on a dit Zawadi a femme mariée alalaki Mike azaki vraiment un rôle nana on filmé nana on filmé fille wana o Mike oyo aoganga Mike fuck eza nani l'autre aussi malade. René Kamasele de Bruxelles, je te salue mon ami. L'autre aussi malade. Je salue ma femme, je t'aime beaucoup. L'autre aussi malade. L'autre aussi malade, tu es à distance. L'autre aussi malade, trop dans mon pende. Il peut aider, il y a quand même mon pende pour tout. Place pour les au Canada. Batouba lobby. Non, en fait, c'est ça, Dada. Il y a un monde qui est tout le monde doit être responsable de ses actes posés. C'est ça le problème. C'est-à-dire, Mike Ngaï Moroni Lazara, Dada, n'a pas de femme mariée. C'est ça. Non, ma femme mariée. Femme mariée n'a pas place où on côtoyer dans tambola naïe. Femme mariée n'a pas place dans kuta naïe. Femme mariée n'a pas héros na Rwanda go benga yé. Parce que moi si y a pas mon bal tout moi si y a pas. Mon bal ba tout ko kenda bon moi si y a pas. Il faut tout ça analyser na nyonso. So yo moi si ya bato comme le niveau bola nembe to moko tshalo boko na tolo ndingi c'est ça le problème. Tolo mdia biba M nyonso. Michel Bakenda biblié. Nani oyo Mike Kalambai. Mike Kalambai ndesiko Mike Kalambai. Atanga ba M mususu na bosani Mike. Allez etikali muke Matu Samuel. Dans ba M ya ba mission etikali Matu Samuel. Bon, Matu Samuel jusque là to kangi no to reprocher non na mabete. C'est ça. Il y a pas mamnae ya basi ko. Non. Makambu ya volonté ya Nzambe. Makambu ya nani to loba. Matu Samuel ngana o reprocher na mabete. Matu Samuel aza jusque là, hein, a divorcé nanuté sans que moi si akufa après abala lisusu. OK. Au moins une différence na biso yangwana. Après ça to ko loba que yé moto alekisaka basi moto ayima mwana ati. Voilà. Tozela a divorcé na moi so wuti ko bala. OK, voilà. Moi si wana azala en vie mais yé akindi ko bala moi si mususu. On en parlera de Matu Samuel mais jusque là toi ne le retour reprocher Matu Samuel te a sala ndenge bible loba. So pour bala il faut zela moi so azaki na yo akufa. Voilà. Voilà, merci beaucoup, merci à Wani Evelyne full option moi ça va ton papa Jacques Eli que je te salue. Ma grande sœur, joyeux anniversaire à notre maman bébé en direct de Bruxelles, maman Botela Bisso Dada de moi, Wani Evelyne full option la grande dame de Belgique, moi ça va ton papa Jacques Eli, pourquoi pas Delenganga tonton Bombo Maboko Pet en direct de Dallas, Mabi Mutatenga Misa 10 chiffres. Donc je te salue vraiment et Sika aux alliés avec beaucoup de respect. Yams, moi aussi je salue ma femme, je t'aime beaucoup mon amour, je te salue, je salue maman Martine Toko, je salue maman Nénette Toko, je salue qui encore Roblex Mouscador, je te présente mes sincères condoléances. Tu vois, il a perdu son bon père. Ok, mes condoléances à toi, mon cher. Et aussi à sa femme, mes sincères condoléances. En tout cas, sois forte, Zamarambo et Yaka, Liwa et frappera partout. Donc voilà. Ok, merci beaucoup, Yams. Le Binabutu, ton moni, la vidéo est comme circulée. Attends, et continuer, Kaka. Il y a prophète Joël Francis qui est salé avec beaucoup de respect. Non, le bagage Joël Francis, on a c'est un aventurier. Nani. Oui, Joël Francis. En fait, c'est un ami à moi. Mais oui, Joël a mon connaissance. Tous les postes bâgement. C'est ça. Tous les postes bâgement. Donc, soit mon connaissance, une année. Ok. Parce que Joël n'a mis je crois 36 ans.
37 ans. Donc, vous avez 37 à 38 ans. Soit vous avez 2 ans ou bien. Ça dit, du coup, toute la génération, c'est un ami. Voilà. Olandi voice. Avant na voice, on a lobana Marius Sabolaja. Oui, nze momoko Marius nani Joël Francis Joël Tatou ayana frère moi yemba musique. Ayana frère moi je ma musique na podium. Voilà. Frère en moi chaba Kerling ba yemba musique à Mokili. OK. Ayana na ngai nze vini. T'es fini. Voilà, nous sommes moi bon. Tinani nani boma. Ah oui, Lisa. Voilà, battu l'église, na ba dona bandimi bandimbondi ba bandimi ba envoûté. Bandimi ba envoûté net bandimi ba l'église de Francis Joël Boza ba envoûté. Joël a envoûté bino nyonso. Mais oui, même un homme de Dieu. C'est quoi un homme de Dieu? Loin de Dieu, non, c'est un loin de Dieu. C'est aussi un prophète. Hein? Attention, maman, ils ont un prophète, ce sont des prophètes qui prophétisent partout, même dans la couple là-bas. Beaucoup de gens prophétisent pour nous. Bambikou di c'était parce qu'il y a beaucoup de prophètes. Avant, il y avait beaucoup de féticheurs. Nganga mo boya zaka na lemba zaka na mayo kaboli lisensu na lemba na ndenga salongo na sekuni. OK. Nganga na zaka lisute. Nganga ngwa koma propre koma mbikudi. So kena mbanzale banganga bazaki. C'est-à-dire il y avait des nganga partout, des féticheurs partout. Okay. Aujourd'hui, il n'y a plus de féticheurs. OK. S'il faut dire, aujourd'hui, il n'y a plus de féticheurs pour dire que bango nyonso ba comme ba prophète. Bango nyonso ba tala kanga na internet siko ba émission, la plupart ba émission oroka prophète kingani. Je l'ai dit avec beaucoup d'énergie, c'est tout à fait normal d'aller mon émission. Il y a on a peut-être que lelo on a tango mosusu moto azo ao Lucas a sauvé dignité mais simbati. Il y a on a Joël Francis Tatou aza jeune frère nanga ngana opese conseil ya tikana mosala nzambe makambo yo de qui déjà batika banani ba hotel bandimi ya Joël balongo bandimi ya Joël bakoma bandimi ya nzambe bandimi ya Marcelo balongo bandimi ya Marcelo bakoma bandimi ya nzambe bandimi ya bato misusu na pe balobaka bongo. Je crois que ça sera quelque chose de bon. Je crois que ça sera vraiment quelque chose de bon. D'ailleurs, moi j'aimerais dire quelque chose là-bas. Tout le temps, il n'y a pas Joël. OK. Il n'y a pas trop longtemps, tout le monde appelle, il y a appel vidéo, il y a sœur et Fagaz en a quitté na frère en église, na hôtel na MP, na chambre 28. Il y a un frère, il y a un frère qui vient d'être localisé par Joël Francis Tatou en pleine culte. Mbongo Bungiye. Joël Français a témoigné. Tout le monde a rage, il y a un clip. Voilà. Attends, on doit être sérieux, Dada, s'il te plaît. Après tout à l'heure, frère Oyo. OK. Frère Wana a signalé Bisso que Yende Joël Français a bengaki. OK. Batuna ya abalobana ya na likasu na ndika na poche, azana singala noir na loketo. Frère Andimi ba sololi, ba silisi, ba komi kuna ba bimisi ba nyoka ba bimisi biloko biloko ba bimisi féticheur. Azanganga. Bon frère atali le roi Ndima il au départ azana choité akinonga tina suka. Akomi ko zela ba pesa ye mbongo na yende ba yokana ba pesa 15 000 francs. OK. Na tinde la pena ni Scotty ba vidéo mususu. Donc le frère Ti Bakambunyo sur l'équipe bongo église. Il était innocent, il ne savait pas que ba le kissé na télévision. Dans ma ke sikoyo akomi na quartier na vidéo ango a telemi boye ba petit na ya base car ndenge zalara bazo filmer ba c'est vieux o comme star ntoko za na kindoki. Ngai na kindoki. Ngana kindoki te. Vieux o na kindoki. Tala boye via lobi abo eza ne bongo bango ba pesa ngambongo na bango po baloba ke ngai nazali na kindoki lelo ba bimisinga 15 000 francs d'ailleurs tout monde ba yoka na ki ba PCT dans ce cas ngalo ke ko luka pasteur Denis Lessi donc ndeko luka molia na ko Eliezer pona na funda bango na binisa babiloko msusu tozo seka mais ça fait trop mal de voir babiloko wana place ya bana nzambe e bana te 2022 oh je ne sais pas biso depuis makamba ba corona et ya dans le monde entier, mais chez nous ici, baba sextap année banda to bandaki et puis kana batu oyo kana batu moko wana
so ebima na 2021 et bandela mi na 2022. Franchement ça n'arrange pas. Donc soki tozali kana basali ya nzambe mba net mikolo toza mutakalize kaka na basali ya nzambe depuis bandaki na mukuna na chibola ti lelo en tout cas eza kaka na biso na minute ka basanza na basala nzambe depuis bandaka chibola ti lelo omoni message wana il y a le frère au azolo baba biloko alobi wana concernant appel wana ça te dit quoi parce que déjà biloko wana nanya alobelela kango Denis les tissus tozongi sima a expliqué déjà que dans la nango ba vusi ezala nango eloko te basala ya ba match batie batonga préparer ba frère est-ce que lelo pena Joël Francis a cause zongi les choses eloko wana déjà nani a dénonçanto mutu wana pe alukika moya ko nu musala nzambe te mutu wana azad mutu o Joël Francis ndeko lobena na foule ya bato wana eza mutu wana OK Mon tina kata vidéo ango ezo banda vraiment que aza vraiment wana ibandi wana malembe ti bayo laksana elunga yango na R Francis Joala zolo bana ina ndinga telemaki isa sûrement Mr wana mais pas na biso eza makama Mr wana ti pas na biso eza oyebitango asali 3 fois ba prophétie oyebi niveau bakisi bandimi na église makasi. Apparemment aujourd'hui on dirait bandimi ba komi flatter na prophétie. Les enfants de Dieu ba komi tellement flatter na prophétie. Ba oyeba lisusu te. Nani nde ba s'adresser na ye. Ba oyeba lisusu te. Nani nde ba otala. C'est ça le problème. Pour roker aux alana wana. Au cause à nous peut-être même sous motozali na place au salate au van nous na parler. OK. Tout à kumba la moko au moni prophétie bimi. Pona yo mono ne ninga na souffrir na vie bosona ke page Francis Joël tatu au localiser ma mbele kana vie nanga. OK. Donc OK nous ka ko kabele mbongo sans le savoir parce que là na ya aventurier, c'est un escroc. Eux escroqueries. Quand même pasteur. Aza pasteur, aza pasteur, aza prophète, aza prochette. Aza diriger quand même église. Aza prophète, yo na biso. Peut-être ils en a battu Dada, il faut différencier des choses, dada. Quand on dit vidéo au ebimi et au vidéo musu c'est que audio moro ya ye azo lela so va moi si. Si wana do mobile écoute, fait aza mobile hein. So ozele no tel bando ya ki et puis azo bisa ya lobby obi ke ero ne ero ko bimate après ozo bisanga ozo ya otika mwasi nona nani na comprendre place anati ah senga mobali eza appel donc si je comprends bien eza histoire que ndete oso wana muninga na mobali mais mobali yango aza marié mais je ne sais pas d'autre part pe ba ko kozate ke ba monter yango eza truc mo ba zui voix na ye oso mona te ka juste pour non luka ko déstabiliser parce que nzambe babilo wana il faut ba nzambe bazaka pris dans le diable risé. Le diable est vraiment même ma Mike Kalambai oyo oui aza muntu ko kwesa parce que ce qui arrive à Mike Kalambai na toko bamba Mike Kalambai mabanga tout le monde le fait na mituka tout le monde le fait na banina tout le monde le fait mais tout le monde n'est pas pasteur tout le monde n'est pas chanteur chrétien problème est dans que ya bonzoto wana oyo sengaka bible yo wana dada nina simbo te na bosani talanga pena nina simba na bosani so donc nous on va simba ne yadi tala na bien Bible lobby fuyez l'impudicité mais résistez au diable. Oh yo on rentre ma Bible lobby va chez Scotty. Oh yo na Bible lobby Bible Scotty. Bible lobby fuyez l'impudicité. Ça dit so monika moi so na moni moi tenter yo. Tout la musi ya zaza. Yo kim. Mais so moni Satan et voit tenter yo résister. Ça dit nzamba yeb so ta Bible soit Satan résister mais libo soit sexe Kima. Parce que bango basala nzambi mutu batera biso tongo midi pokwa to kima impudicité. Mais bango moko ba okoyaka na impudicité base. Bango moko okoyaka na impudicité tongo midi pokwa ba okoyaka kaka na problème moko oyo eyela bango na mutu. C'est ça. Yango moni na biso na obi il n'a pas si pour nos pasteurs. Aujourd'hui, je te dis, franchement, il n'a pas si pour nos pasteurs. Pourquoi je dis ça? Parce que tout sentir peut-être dada. Tout le monde a les lois apparemment, on dirait, bah vrai bah les shooter, bah vrai bah les shooter. Bah vrai bah les shooter. Non, prudence et ça n'a pas de problème de dada. Oui, je te dis mon frère.
ya kitoko makasi azole kaka alati kola j'y passe ya na ebiso alati kola fiango alati kola na lipapa moko boye na catch mo basket moko pembe ya pembe kitoko kola moko noir ezue taille kitoko na biso alati yani single donc abwaka maki natali na oh fio kitoko oh mona zobwaka ma okombo dada natali fina fio kitoko mona zobwaka ma aleki azongiso bonsoir tonton ça va ouais ça va aleki tanga azongi babi osala théâtre ngana la tentation tout la musique on a TV, on a habité à comme on a viens, on t'appelle comment, passe-moi ton numéro. Directement sur le serrano, on a voiture, on a notamment na tienne na voiture, na 4 places mon boye, oh, to longue de 6 maramu a kinga benaki. Yo moko zolanda impudicité mais Bible le bi fouiller. Ba pasteur faut pas fouiller avec impudicité. Contrairement à pasteur ba kolanda impudicité, c'est ça le problème. C'est comme si Mike a promis qu'il a figuré dans clip. Le roi Mbongo de Mike il a déclaré pour la vidéo balali Mike a dit que nga ku tuso na 1500 a comprendre qui pour nga studio clip tout 1500 et à monter et on sert peut-être à céder une autre bac ça le roi matabisite quand à céder une autre à zeli mes frères ya ko se na clip à monaka frère asali ke au mona la tête en sous yango pe pour ça que pasteur mo aux États-Unis bakangaka ye se retrouver na Kinshasa wa pasteur na Canada abima aza pédophile abima kaka na bana miki pasteur ango abima kaka na bana miki est-ce que vous imaginez voilà est-ce que ça qui peut le monter yango na qui ça ba campagne ça ba campagne awa yango na biso ezo zwa me bandimi wana nde problème eza bandimi wana nde c'est ça le problème bandimi wana nde dada bandimi yango bazaka bandimi ba pasteur to bazaka bandimi ya Nzambe nde mutu nga ngana na yeba ba pasteur fo ba yebisa bandimi ke bozaka bandimi ya Nzambe bo ka bandimi na biso te c'est ça le problème bazana difi bango moko ba pasteur bazo boya yebisa bandimi ke bozaka bandimi ya Nzambe bo bandimi na biso te parce que ba bike ba intérêt na bango za likola ba ser wana ayebi ke so na posa mishimpa ko futa nyongwe pa ser wana ta ba pasteur azo bima na ser likolo ya cher yozo kantsongo ba je dada yango moni ba pasteur mozi mbia ko mopesa ba compte na ba pasteur Marcelo na cher parce que ba banka même ba chantre de l'Éternel ba répondre ka na cher to na nini na musique baza ebele non yango na bisio ba série oyo nani to zonga so to zongi sima ba série mo boye ko ba série ko fa lo barake c'est maki akoti poto akoti lola ngabe na kote kamo ebimana ya ba cimetière ba mona soki mari msamsoki pe asonam je mari msamte so Mike Kalamba après wana Mike Kalamba na makita na bino sans effet avec comment va jeter on dirait ça on va ya kala et le même ata confrère mon amour le la publier na page na bi a tam sous on peut boyo yembela biso désolé na ndenga Nzambe et ça fait trop mal de fois tant tozo c'est quand ça n'arrange vraiment te Nzamba sunga biso et puis Nzamba peut sa discernement vraiment et puis si passe makasi nkambo tant que tozo mon na ba page tozo mon na ba page ba bozo senga soutien pour le frère Mike à la santé à bien soutien ni la doit ba soutenir mundo sama beba tukutu ba sama lamba okufa ye mundo sama beba mana basi batu te ngana saka mabeme ngana kobima yo na biso na kokyo sala ngo peut-être consciemment so ina bimana mo se batu Nzambe libisanga na mutu o comprendre yo ne balimbiso ya ngana biso te o ngana o seka pardon na TV et puis ngana santé na vivre na lola te dada na santé na vivre na lola te ça dit naza moto na mokili awa naza pe hypocrite te na sala réforme ba mona ngane naza o comprendre non ça pe mabe po na mutu yango na senga Nzambe bolimbisi mato ina nge yokaki misu na ngai emonaki munoko na nge eliaki to elubaki mutu na nge kanisa ki mabe po na bato limbisanga c'est ça le problème mais bandeko misusu te ke bandeko na biso oyo ba musicien chrétien ba pasteur ba comment officier on dit bon ba kana lola. Ça fait trop mal. Vous comprenez? Il n'y a pas de soutien pour frère Mike Kalamba. Il n'y a pas de soutien. Allons en église. Au monde allons en église ana. Allons en église na antiko le dirigeant. Mais ça pour mon akeza le kuta zo ngala tsa toke asali sumu mwa ko ka osala te nzuka sala ka ngomba lebele. Yo pe no ba loko mon église. Oh, mais yo maintenant le bio atiko yemba bongo yemba suje.
Ah oui, c'est faux et archi faux le kuta. Lukuta de zaka ayebi ke c'est-à-dire pona ye awomona biso bazoba na ye on dirait to moni siko makambo ya sali ako sala ngote azamona malamu maki ye na nzambe basola pamba pamba asali siko lo mwa abomination nzambe ayokele mawa biso meto mona ke te maki alamba ko sala lokote ndeko moso zawadi akosele makambo c'est faux et archi faux eza vie na ye quotidiennement asala rango Maman oza homme de Dieu na mwasi na ndako to balate ba sentiment mibali nyonso basi ba olekaka ba melaka ba whisky ba melaka ba légende ba pasteur en total la TV ba melaka ba whisky ba nyonso ba soif ba whisky on va na aussi sango na savon Scotty et puis bango moko ba pasteur ne bazana ba yebi yene to melaka whisky bo to aussi sango kaka et pas ya serre yango ba si sango kaka et pas ba serre et ça vie de bango quotidien yebi ndoko mai kala mai va na des akito moi si moi ya bois comme moi si moi qui to ya bois qui et en plus ateka roba PTV et là moi les mba ben en peine Baba est aussi malade. Tu vois de me faire Voilà, nous sommes déjà vers le fond de notre émission vraiment. Merci beaucoup. Vers la fin de notre émission. Vers la fin, ouais. Voilà. Bon, on va place au vers le fin. Voilà, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu peux dire? Toujours si kalati so kandi dans le bas mais nga personnellement nalinga basala nzambe batoto nzambe tia mafuta ba wana nalinga bazala ba mise à part comme ça vraiment franchement ça n'arrange pas maintenant pas les choix donc ils ont ça la biso to kozara là pour non lobela ba analyste pe ya ba anti valeur oh nyo je dois répéter to luka bon rapport to lobela peut-être oko ke lo moro ya msipa lobby et bongo l'ICP mutu mususa na kata masumu a changer mutu a changer raté ezaka nzambe mutu nyo ça changera biso pe oh to dara na ma vie mususu to dara na ba makambo mususu to mususu et ya biso d'une manière ou d'une autre l'autre sala nini to changer to koma ta mususu omona mutakiti na se mutu a changer raté za nzambe bandumba kutu bakoma basali na nzambe bandumba bakota babala bafana ba mabala mais basa na auto minga ka ba parents wana ona lobaka mikolo nyonso omone ka na roba mulai yo tango omona oyembela nzambe kuna likolo nde bino bomona bango fin biso o kaka nde likam bato a théâtre so bazwi problème baye nango na TV boye koloba o bino boyaka kaka ba compte rendre na bino na internet mais bino basali na nzambe bozozwa ba compte rendre kuna na chaîne publication mbote bandeko bomeka nanu kosunganga yango vaseline ezosilisa corona to nini po bato nyonso bazo lobela kaka yango esali nini penza s'il vous plaît vaseline eza boye pour votre explication ngana sisa domoni ngaso ba pasteur basali mabe na sekaka parce que baza bato ba ngana zala victime ya prophète moko pe ya son âme apôtre Timothée prophète Timothée akanganga ndoki yo imaginez papa kufi mama zate o vivre na mboka koko prophète mo ya kangi yondo na bima et pas na biso je crois na ba âge ya ba 12 ans papa kufi atika na 8 ans allez 12 ans ba kangi yondo kitaya na la na fikino yo na ba podium na sa ba podium o bandiki shege sika ki fazer sika concert rebeta mayo na sa podium ozili pa pour lati la gomme au côté si boko bolati o lati koto o tena mutubwe ba shegera yo bazana na kata cop ba bi o le vena yesika balongoni ngabla ma lata ba longoni ngabongo ba betinga na la na bandiko ba nzete pona ba prophète na za victime ba prophète heureusement que ngana za boye bana boni lelo ba yo ebi mwana o Rachel Mwanza excusez-moi na simio pardon bande boli misanga pe bana na simbi dada yo ebi mwana o Rachel Mwanza ti nzambara de service na grandeur à rendre à soirée na balabala tango papa na mama kabwani en fait à lobby ya zandoki bango basala nzani bazo kabola ka ba famille ya bato po ana po sa azwa mwasi wana avandelo ba yo zandoki po yo kenda ya tika na mwasi wana akomisa mama mwasi na ye akomisa mwana mwasi na ye ba pasteur bazola na mama na mwana to tu imaginer baza ba ndoki ba pasteur baza mitema mabe ba pasteur ebele baza ba mitema mabe baza ba ndoki ngai na konna na bango makasi vaseline eza boye ser zawadi na frère Mike Alamba itango anero sala na ndenge ya sima yango ba otunda na expliquer na ndenge ya sima
ser ba pasteur bazo te biso ba biko sala na mwasi na ndenga simeza abomination kozwelo ka mobali ko tshana monoko no eza abomination kozwelo ka mwasi ko tshana monoko na e amabe kozwelo ko no kotsa na nzela mwasi na ndenga asima pasa bimisaka nie eza sodomie eza lisumu bangonde ba pasteur mutu ba oteya biso makambo wana bangonde ba oteya biso ke kobima na mwasi ya bato alati alliance ya lisumu. La chair est faible. La chair est faible, wapi dada. La chair est faible, la Bible mutelobi ango. Kaka Bible mutelobi na bango. Kaka bango mbate biso la chair est faible ana. Apôtre nani pasteur Mike Atede na RTGA. La chair est faible na yoka. Après matin musa yote ya o fouiller l'impudicité mais résister au diable. Yeka mtate na matin. Na yoka bi matin on kana munoko na ye. Ya on tuna te na yoka ina TV. Frère Mike lelo, omoni si bato musuba. Mais tuna frère Mike lelo fouiller l'impudicité ya biso ki wapi. La chair est faible ki wapi. Komana moi sabato te obosani kozwa eloko mobali okotisa na sima moi c'est sika sumbaka obimisa songo eza mabeto eza malamu passez-moi excusez-moi le terme épiderme te vaseline tango frère alinga kotisa na sima sera bité non na sala ngote esanga pasi abina pesa yo vaseline po omeka opakola ngesala moi po vaseline en fait déjà pommade déjà un peu glissant quoi na pesa yo opakola na kimobali na tango kokotisa ezala moi souple frère magabi te biso pa biso to c'est la vaseline te biso c'est la frère Mike gaché soyi aboyo cha vaseline yango ne bomoni vaseline ete kama bande ke bele basala la soyi ba comprendre ba kotsa microbe ya ba habiter to so na biso la vaseline to bando c'est la vaseline frère Mike merci beaucoup pour la découverte qui a découvert Moutali Bosso c'était qui la première personne à découvrir vaseline frère Mike Kalambai. En tout cas, oui, na mukile, ils ont un problème de maintenance. Aussi la sur TikTok. Oh, frère, pas tout à l'heure. Tanga komba pasteur na yo. Ko ka sonte maintenance na sima batie vaseline quand même. Il faut respecter les autres dieux. Il faut quand même respecter ça. Bon ami, to majabu comme majabu vaseline. Partout comme majabu vaseline. Banze mama qui nyo se bandagara majabu na ni vaseline production. Et le aussi le raté. Na ebisio si la bisalo lela alobi na yo kaka na musika internet bazwaka mutu. Na yo kaka na musika internet simba ki mutu. Metango internet simba ki makamni na exil. Alala te. Akoma okusambela nzambe makambo esila eka papa shaba kufi ni makamni yo lala mbamo. Banda wana alapa. Internet lapa makambo mama. Tout la femme voilà, merci beaucoup peut-être nganga tonton bonbon de Dallas maboko pete ya mukongo ya maboko pete babi mutatika 10 chiffres na défi tonton bonbon je te salue fidèle nganga nini souci et là on est na raisonner car on qui a découvert la bougie du fleuve Congo qui nous a fait découvrir qui vaseline frère Mike Kalambai. Donc droit d'auteur il y a Mike Kalambai sorry problème yé oh mutasela vaseline na ndanga mabe to kanga Mike Kalambai asa na kambebele il faut résoudre oui. Donc, Sébastien Nyon, Sobazakuna, Bayebi Vaseline. Merci pour la découverte. Il y a partout sur mon réseau sur qui. Il y a Mike Kalambai. Ils ont été. Ils ont été. Je ne crois pas. Oh. Il y a des vidéos, on a des pasteurs partout. C'est comme si ils ont été. Frère Mike Kalambai, vous avez choisi. Salaka net au Bela. Atobiki Salaka net au Bela. Zano kan hôpital. Pour les gens qui savent que fondre au koufi. Donc pose à stresser te faire un hôpital autant no internet c'était en aura TV. Bato ba pembe ni ba salika bongo. Docteur pesa ba kisi moi pongi. Et là les saka pour makambo oyo et les après azongi la vie normale. Voilà, nous arrivons à la fin de notre émission. Merci très chers abonnés. Restez sur vous branchés sur Dada International Télévision avec notre ami, notre confrère, notre frère aussi. S'il y a à dire, tu peux hésiter pour nous regarder la bino mama solo le jour autour internet mboka Congo Babi Congo mboka dans la Kambouté. D'accord. Merci à Emi Koukou Yassam Koukou, merci d'avoir accompagné Nyon Dada International partout dans le monde entier. Fidèle Nganga Tonton Bombo Babi Mkonga Maboko pertinent de Dallas. Merci à président James Kayembe.
Il y a ONG RLC, réclamation de la liberté du Congo. Merci à ma grande famille, la famille Kanda partout. La famille Ngongo, la famille Wato, ma maman chérie Wato Kanda. Ma maman chérie mère top Wato Kilo et Ambo, comment ça dans la génération. La famille Angesaka, la famille Numba, partout, c'est ce que vous avez dit. La ligne Binomingi, soit une sambazongi tête, trop coûte à la Congo. Et là, monsieur Silanté, c'est là, message de monsieur Koti. Ah! Je suis Mike Kalambai. Biso toza banani poto jijeye. Biso nyonso toza batu ya masumu totika nzambe a jije musali na ye. Nanda yebisa biso nani nda yebisa biso ke Mike Kalambai ya musala nzambe. Nani yebisa ki biso dada. Mike Kalambai azali consacré wapi le roi musala nzambe. Mais à l'église n'est pas présent. Eh ngabi na koza na église nanga. Isi fina za na bandimi nanga parce que bakoma bandimi na bango. Ici finance na bandimi na ngai bandimi ka yanga bako benga pasteur mbamo yo di benga pasteur ezwata na créer ka elo na ngamobe na che bandimi na ngamwe ba sœur moi kitoko ya be ba sœur ba benga ba frère donc au monde ke moto na moto en église na ye église nzambe te église a moto o comprendre yango nde ya problème to tika nzamba osambisa ba te nzamba osambisa biso nyonso bango so ba omiye ba keba ke ba osambisa bango deux fois te so ba omiye ba ke ba sa ba pasteur bazwa vigilance balata obéissance en nzambe balata bon nzambe kati na bango. Je crois que ça sera quelque chose de bon quoi. Voilà donc merci beaucoup na Yope ndo yambaginga. Merci beaucoup Yamsi à tout moment tu as besoin dans le malgré vous les déranger mais au Pessarabisio toujours. Merci à Scotty Lele derrière la caméra. Merci à Christian Connard. Donc merci beaucoup. N'a pas abonné sur la international. Je suis Mike Kalambai. Donc Oza Mike Kalambai. Donc yo za muta mana ba sabat. Yo za muto sala vaseline. Tala ba tenu ba soutenir amuzo. Je suis Mike Kalambai. Yo komi Mike Kalambai ndé. Ah ba Congolais. Yango moni lâcheté za na mboko yo. Mboko za na lâcheté parce que Congolais yebite ni na oluka. Ça dit moto sali bêtise o eza condamnable soki mobali wana ya funda Mike Kalambai aba okanga sa prison to ba okanga sa la prison yo na monoko na yo na sens humanisme kibo moto oh le ba je suis Mike Kalambai tel niveau fanatisme moto anango niveau ya fanatisme au moto anango oh le ba je suis Mike Kalambai a bien une femme mariée moi si abatu Mike Kalambai azo la excusez-moi passez-moi le terme oh bimana moi si batazo filmer parce que oh azoka nga Mike babonga nasi na se te mais ye wana ka ndeserango ye wana ka ye bende serango muta sali vidéo direct ka expliquer te kana ndenga la azaki na Mike jour na ndenga noga nga Mike na ndenga Mike achaki encore na kata whisky allo bien maka munyoso yo to kata te merci beaucoup allo ka bandimba lobi je suis Mike c'est trop méchant. Donc mon ami moi aussi n'a pas c'est ça non pas lapider ça dit pas lapider mais dans l'état ba ko kangaye parce que abimina moi aussi ya bato za femme mariée wana tout ce qui est la mobile ni mutu so sala yango na bengi mobile ya zawadi déjà divorcé na moi ça divorcé officieusement pas officiellement officieusement ça dit bah ça non séparation des corps voilà non bah ça pour parler ceux qui vont divorcer ceux qui vont la caca mais moi je vais exciter je vais pousser à cet messier et à reporter Mike Kalambai plainte et quoi prendre bah pasteur mususu ba bimarana basi ya bato ngana bi moi c'est dans la église même so kala l'église ta lali na kata bureau pasteur o sakana na biloko na ngai oh akere tête na mangembo na mangengenge nzo akere tête ta kyoko talibale pa pasteur pendant 3 jours. Alobina yaki bien zemi e uti ao. Babengana e. Ce qui peut ya solo on est d'accord parenthèse. Merci Scotty. Merci beaucoup. Je salue ma femme, je salue maman Martine, je salue tout le monde en tout cas, je vous aime beaucoup. On se voit prochainement. Merci. Prochainement avec un autre numéro. Au revoir. Au revoir.